La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Mbote la famille, mbote bandeko bolandaka biso, mbote bandeko nyonso o bolandaka ya bino, Ursule Botelwa TV. Topesi bino mbote na kombo na Yesu, car nde tolobaka awa toujours bonjour, bonsoir, et yango e dépendaka vraiment na air oyo okolanda biso. Dans na air okolanda émission tope analyse na biso, nde koyeba okozwa bonjour, tope okozwa bonsoir. Bandeko nanga bokamwa bomona nga na tie photo ya Gingombe, na tie photo ya mwasi na ye, na tie photo ya couple na bango. Alors, affaire nini oyo ezoleka, o nini oyo ekomeli Gingombe. Tozoyoka yango siko awa na Ursule Botelwa TV. Kande tolobara toujours so ezambalano ya liboso au côté na chaîne Nabiso. En tout cas, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter et surtout quand vous abonnez, activez cloche ya notification. Cloche ya notification de ko permettre yo prochainement tant que tu ba analyse Nabiso autant la biso et place nyonso okozala veut dire et si ka nyonso oyo okozala. Bandeko na ngai mabele melima izamba etumbami Gingombe atumbi lisusu zamba. Bino moko boyebi Gingombe soka lobi kaka eloko moko ya mukie etumbaka zamba. Alors eloko nini oyo ekomeli Gingombe? Eske tour oyo eza merdi mwasi na ye to eza iyemoko? Bandeko na nga tolanda après pub. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Wana boti kolanda pib ya Gavker kande tulubaka Gavker nde solution ndeko ozana babokono ebele o batangi wana. En tout cas n'hésitez pas ya ko contacter Gavker ozobela maladie nyonso osombi bakisi olembi bakomeli o bakisi omeli bakisi olembi. En tout cas n'hésitez pas contacter kaka Gavker maladie nyonso ozana ngo okobika car balobi na Gavker bika na yo libela. Ozana problème ya mabota obala botarate ozana poso simba mwana ozana okomi déjà na âge ya ménopause mais ozana posa o simba mwana. En tout cas n'hésitez pas contacter Gavker okozala décité kuna pe ba stimulation ezo salema ozana posa ya mwana mais ozana mobilité. En tout cas contacter Gavker nyonso ezoleka na kimia nyonso na Gavker bika libela assurance ezali. Bandeko tokota na lisolo ya Gingombe mama na ngaye balobi kuna pe na Belvi TV homicide kuna pe zoleka pe donc moite film wana pe moite donc toti kotala déjà 16 nango Linda na Davina bakomi déjà komona ya bango bikamwa veut dire Linda zoka déjà voix ya Getty o ezolo ba pona chaînette ya mwana o Linda azwaki kuna pe Davina mobali déjà akomi
koyoka ye solo. Donc bientôt secret ezobima nani abomaki Getty tozoyoka yango bientôt. Alors ndeko nano keta la film de la gloire te, en tout cas na invité bino bokende na Bellevue TV. Kota na Bellevue TV okomona film de la gloire tokomi déjà na 16e épisode. Toza pe na mama Bellevue touro toza na posa mema biso tati na 20. Mema biso tati na 20 pour film eza gu kitoko makasi. Toye na problème ya Gingombe bandeko nanga na osepela avant to kota penza na developing ya likambo na tela bino video yango o Gingombe atumbi zamba. Mutu tout soka leki na émission, comédien tout soka leki na émission azangaka na bordir te. Wana eza ndenge toyebeli ba comédien. Comédien tout soka leki na émission, misusu kutu ata alobi na epona ko boaka bordir te. Ata alobi na epona ko boaka jeton te. Mais tellement biso ba otolandaka bango. Mutu na mutu ayaka na makambu na ye. Oyo kaka te o penza se kalobika nentel. Oyo kaka non o penza se kabuaki bordir. Oyo kaka non o penza lobi penza na sila. Mutu na mutu ayaka na makambu na ndenge na ye. En tout cas Gingombe aleka ki pe na émission ba question pe zalaki ebele batuna ki surtout esika o Gingo bazo fingama ezaka place ya mabota. Bandeko na otikela bino tolanda ezapeka place ya kobala. Donc ka ndenge Gingombe lobaki bala ti oza pe na bambongo na yo oza mutambongo alors luka pe mobali abala yo nyonso wana eluki ngambo na réseaux sociaux balobi ki alobi na sila bisalo. Bandeko makambo ezali na otela bino pe video wana boyoka pe video wana ensemble toyoka soki réellement makambo alobi wana boko analyser ke alobi na sila bisalo. So boko analyser bongo. Mais yango bomoni nga na yaka liboso na bino na lobaka ba fan nde ba créer ka débat. Ba fan to pe ba communicateur bango nde ba créer ka débat. Na lobango likambo eza ba fan na ba communicateur nde ba créer ka débat. Pour imagine muninga leki na une émission. Gingomba leki na une émission. Alobi lobi na o esengela ki aloba. Bazo tourner ba question à répondre na par rapport ya ba question oyo babande ko tuna yi. Aye ko répondre ba question. Sikoyo ndeko directement boye na ba commentaire, bokomi ko commenter, bozo finga ye, yokutu tata zoba, yokutu boye, mukala Bellevue, lobi na sila, siko boye bisangai. Banani bazo créer rando, banani bazo créer problème. Banani bazo créer problème. Pourtant Gingomba lobi a cité kombo ya moto te. Gingombe n'a pas cité le nom de quelqu'un. Atangi kombo ya moto te ni sila ni Bellevue ni sokinani atangi kombo te. Mais pourquoi bino moko boye directement pour dire que non alobi na sila? C'est que bino de bo fingi sila. C'est que bino de bo finga sila. Lelo to comprendra eloko moko surtout mingi na bato balekana na bango epa ya Bellevue. To vanda kabwe to lali to lamuki to vandi papa Serge Mwembo Gingombe Bellevue bayaka na bango yo Bellevue yo mayele leka e créa lisusu mama na rando na réseaux sociaux. Mais to mona bato sila bakumisa rape sila barando ezala rapete. Donc mona ke loko moko nga na mona na réseaux sociaux oyo soki mutu aye pona kokumisa sila batu babeti maboko. Mais soki mutu wana ye pona kokumisa Bellevue batu bafingi. Soki mutu wana ye pona kokumisa Bellevue batu balobi. Tango Gingomba leki na émission abandi koloba oye abongisa ki pona koloba. Tango Gingomba leki na émission abandi koloba oyo ye azo répondre selon ba question ba otuna ye. Makamsu bomona batu baya koloba na TV na kosa binote ba prépara ngo te. O mona mutu nso ayo loba nem a préparer na makambu wana te.
mais plutôt tango bako banda ko poser ba question. Tango bako banda ko tuna ye ba question. Esika mabe ezalaka. Tanga ko banda ko répondre na ba question. Esika batu bako maka afingi ye, alobi na mutu boye, a critiquer mutu boye, a chrétien mutu boye. Kaka tango ba bando tuna ye. Mutu loko Gingombe bino bolobana na bino te ata ye alobi nga aloba toujours nga bato na talaka na ngate bato na kipa na ngate ata sali émission ata lobi so boye ki atangi nde kombo wana boye penza bino nyonso boye koloba. Mais en réalité Gingombe n'a pas cité le nom de quelqu'un. Kabo esika yo belvio yo mayele le kande bo finga ka papa Serge Mwembo. Karabo etant basalaka nde boyaka ko finga bango. Comédien tout a libre o sala o ya lingi a libre o loba o ya lingi même na be mission batala baba bale kaka. Bali aza libre. Tant qu'il a tangi ne kombo mutute, alors aza libre. Bino bokoma soka balobi likamba libala boye, bazo finga sila, bazo lobana sila. Pourquoi likambo ne soit kabino? Pourquoi likambo ne soit kabino? Et le konga na remarka soki balobi kaka likambu ya sila. O balobi ke so balobi kaka likambu kaka ya mabota ya libala. Esika boyaka ko toucher sila. Gingombe ape na bato ba finga ka ye. Ape na bato ba lekela ka ye na TV. E musu kutu makambo ya olobana kutu rapport eza na ngwa tate na sila. E musu kuta lobi na ekaka malobi na epe na sila te. E musu pe libanga oneza na ope ya mutu mususu. Mais bolingi comprendre makambu te. Bolingi ko sala ba makambu kaka pona ka ba mona ka boleka ki bofinga ki bozui bolobi na ebite yango TikTok ango. Comment bon mataka na ba live yango na TikTok sans sujet. O monika mutu moka leki na émission moko boye alobi na epu okangi maloba comédien wana o matel yango live à TikTok sans sujet. Bosala yango ndeni. Bo créer ba désordre. Mutu loka si la vandaki na ye ayebi na ete ke Gingombe legaki na émission lobaki ayebi na ete. Mais tangu bino bobandi ko zwa bozotaka na ba live na bino. Bobandi ko kata ba parti po bo fingela ngo Gingombe. Tangu si la zo mona directement bo créer conflit na ba comédien. Tangu zo mona directement azo kanisa lokola eza ya solo. Na ucho loba likambo wana na video ya Baby Donjwa. Na ucho loba unoto sa video moko ya Baby Donjwa na grâce Luzolo e ya na se ya video o. Na ucho lobango. Lelo bokoma ozo ba video kala po matisaka bo tsaka ba bilongi ya bato. Imagine Baby Donjwa place aza ayebi ata alobi ata makamba grâce te. Mais bozo finga. Bozo tsaba video ya Baby pona loba ke ko finga Baby tika grâce tala zoba oyo boye différence za munene na shasha. Mais bobo sani na bino. Que Baby na cherche oui différence c'est ça. Différence c'est ça. Baby a comédien. Cherche à TikTokeuse. Mutu na mutu osa la vie na ye. Différence il faut ezala. Bobo sanye loko wana. Bobo sanye loko wana. Bobo sanye na biyo ke Baby yango alekaka na TV. Yemo kwa lobaka ke non yena grâce bazaka na mwasi na mbalte. Mais bobo sanye loko wana bo leka bo finga ye.
mutu aza libre ya oloba mabe na uti obandela mabe soki batangi kombo ya mutu eza Gingombe a libre ya oloba oyo alingi na émission. Mais soki atangaki nde kombo asila nde bolingi ye bosan charge na ye bofinga. Mais lelo ba communicateur bakoma kofinga ka dans les pamba ka bo à l'occasion de rien. À l'occasion de rien lelo to comment on a même ba département ya ba commentaire surtout. Bino nde bo kabola ba comédien. Bino nde bo kabola ba comédien. Gingombe azaka na adversaire si latin. Ape na ba adversaire ne belé. O ba bundisaka ye na carrière na namusana bango maboke basalaka. Namusana bango théâtre. Boyebi Gingombe ana combien ba adversaire combien o ba bundisaka ye. Siko soki lelo Gingombe ye alobi likambo moko est-ce que zalaka alobi ka na sila. Est-ce que likamba libala abala pe ana mbongo ebele abala pe est-ce que muto ana mbongo ebele o abala tezaka sila. Combien de comédiens o to ana baona na maboke na biso na babala te ba combien bo ba dotangila ngati ba combien peshanga bala abala te dina na bala abala te sila bala abala te Teresa bala banda kufela mobala bala abala te ya gabi abala pete matop abala pete ba comédien ebele babala te. Mais pourquoi bino bokeka ko cibler comme yé alobi comme ezaka Gingombe il faut alobaka na sila eza bino nde bozo bozo kota kombo asila directement boya okosaka keno eza Gingombe alobi na sila le po Gingombe tangi kombo asila te. Bolinga teka nyoso soki mabele eza nango kimia monde internet eza nango kimia bolinga ka kopelisaka moto kozwaka almet opelisi pour opelisi moto eza kitoko te naloba toujours botika ba comédien basala musala na bango. Botika ba comédien o basala musala na bango bandeko. Tant ba département ba commentaire ezalaka te, ba fani bazalaka te, ba communicateur bazalaka te, théâtre banda ko évoluer. Bo comment toucher ba personnalité batu. Ka po mutaleka ki na émission alobi na ye. Mutata leki na émission a gangi a lobi a baluki a dendi a kosoli a kiti a mati. Soka tangi kombonote ato memie na justice. Soka tangi kombono te ato fundi ye na leta tant que ye atanga ki kombo na yo te ezo konte te ato fundi bande obosa na tela bino na vidéo wana e poso na banjolo balobaka bebo yebi suka suko mo na bosani. Alors botiela nga ba j'aime s'il vous plaît, abonnez-vous, commentez, likez, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez biso partout. Tindela bandeko lien balanda biso partout. Alors, na otela bino vidéo wana, bolanda bino moko makambo. En tout cas, bo tirez vraiment attention, bo zala attentionner na makambo Gingombe lobi. Boko melanga na commentaire est-ce que na makambo Gingombe lobi ça montre que aoloba na sila to aoloba na po asape na bato ebelo balinga kete. Ape na ba adversaire ebele. De adversaire ne numéro 1 ezaka sila te. Alors noti la bino vidéo to landa la bokebi nyonso zwa penza tan vanda landa vidéo o bien oyebisanga est-ce que Gingombe aoloba na sila to aoloba na sila te e oza malamu emelenga vidéo en tout cas botielanga ba j'aime nzamba lola pambola bien to landa vidéo après tozonga sima makambo bike okena ba page non apa la prière ba moyo ça pas la paix et puis c'est pas fan What are you about this? What are you? La personne va moins que ça, on va la tête. Nani waka ya mission d'azobi, yo me manga. Nzembo apamba boyembo bike luka problème. So tama kambo so no bo, makambo bike okena ba page. Non, apa la prière va moyen ça va la paix et puis à mon tapis voilà quoi. Attends que ça paye, il va pas ça payer diplôme pour les gens qui ont papa d'un diplômé.
franchement basala bango na chroniqueur wana mais chroniqueur wana avandelaka mpelaki koyo bafingaka ye mais sanke même na ndeko wana yebiseki ofingaka moto wana tozaka na ye ti hypocrisie wana ezaka hypocrisie ti eloko yangonga mpe moto afingaka ngai nga na tv mpena boye me tokutana mpesi na mbote nalia ya mbote ya solo eza mpe ka hypocrisie epuis nasala yango trop nalobaka ke non c'est lui qui est comédien soki aleki alingi mabe na nga donc il est piqué. Mais chroniqueur, nous sommes finis nga so na kitali ngati. Comédien kaka. Comédien kaka. To comédien. Je finis nga to kino bina normal. Pour le bagano ba comédien na ba comédien ça bien. Le bagano comédien na bino. Ça loup comme Koliana. Non. Les loups ne se mangent pas entre eux. D'ailleurs, ceux qui n'ont ceux qui bina comédien bina piqué. Parce que ce que côté Nanzela. Non, c'est le cas. Hypocrisie na mwana. Mais non, le bel guerre wana. On est sur le côté de Bela et Baka. Kasi guerre moi ils ont na champ pour yo les cas qui chant na na oleka. Chant ya les cas qui les chant et qui des gars. Kofinga les abongo. Mais toi, Kofinga la té, est-ce que tu as déjà vu une sœur Kofinga l'autre sœur? Théâtre été. Batu yanga mko bajalelo mwende ngolobino kolobino biet mais bimake kingo mafingi x ça etali nani yangani obila na bola muta pembe boete yangani ça fait la les retombées on l'assume on assume les retombées so inga de repina na boyo ngana bikina na bien j'ai fait plaisir na bagile Yusko yo wana bafanya wana latine les Guinéens et les Guinéens. Ok. La chance pour nous de la Guinée on fait les chances à mon irait. Badinga msuba sana ngoti. Non mais on a la chance. Badinga msuba la latine. Pas les carottes de la latine là moi. On a le la bamote. On a le la bamote, on a le la ngara la Guinée na ngai. Bato ba le la ngai. On a ces principes bango. Ils allaient libéral. Vous comprenez? Soudain, on t'a bien comme maître. C'est quoi ça qui est beau? Phase. Au moins, tu es dans un maître, c'est un langage qui va jouer. Non, mais là, la pétition, on doit jouer. Et arrive à Bayebi, ça va taper son mot d'ordre. Et puis, c'est lui qui va me donner ce mot d'ordre. En bananam de. Non, mais ça va pas trop. Titoloba ozobe titoloba langage de balbaki la cité via Pekisa bango bakende ko tourner Bellevue là ce n'est pas une parvenue Bellevue avant à côté Ina a bandi ba Bali Aïssa Ina à défendre travail et aujourd'hui elle est intellectuelle aussi professionnelle ce n'est pas une ramassie Bellevue ne peut pas faire. Et le président a rencontre notre médecine, notre profession, notre enseignement, notre connaissance au hasard. Il y a beaucoup de ne joue pas quand la Bellevue télévision. C'est ça aussi. Les problèmes, on a beaucoup à jouer. Donc, ça veut dire que ceux qui atteignent la classe au continent entier, le locataire à l'alphabétisation, et tout. Comme quand tu as comment arriver et puis au Seigneur parce que au temps que tu as trop bas trop bas heureusement et bien comme ça on soit attendant qui a aimé à beaucoup à passer mais on a bien pour donc c'est bon c'est bon c'est bon. C'est bon. Tout conclure dans point dans dossier. Bellevue a dit qu'elle a compris ça que ce soit Bellevue, que ce soit patron, mais il y a Songolo, il y a la monité, c'est lui qui peut dire que l'acteur a commis un marque. Parce que et les Bellevue, et les chaînes, toutes les chaînes qui peuvent écouter les amis, écouter ma DVD. Écoute VHS, écoute les signes, écoute déjà comédien,
Écoute, on a déjà évolué dans la corruption sociale. Soki bozalaka na bizaleli olandaka likambo muke mwa de pempe muke bolandi yango boye nango mwa likambo muke bolandi yango bosali bosali ba live bosali be emission alobi na sila ya alobi soki bobando landaka ka makambo mwa likambo muke bolandi mwa likambo muke bolandi bokitisaka sila bokitisaka sila lelo bokabola sila na ba comédie ebele na utolanda ndeko moka lobila sila ndeko moka communicateur asila nga linga kotanga ba kombo te pour ne pas créer ba polémique ndeko ana zo finga da Costa avandeli da Costa na teva zo finga da Costa mais bobosa ni ke da Costa pe aleka ke pa sila bobosa nyango ke da Costa ya ka pe kuna ko jouer kuna tande bobebisila sila relation na bandeko na ye tande bozo bebisela muninga bozo détruire muninga bozo boma carrière ya muninga baida bazaka na sila lelo baida bazala su na sila te likona bino boya ko chuba ida mbeli awa aida akenda soki na chaîne Michou ye Michou est-ce que boyebi pourquoi Michou abengaka ba aida pona ba kende inauguration chaîne na pourquoi bengaka bango boyebi pourquoi Michou abengaka bango na SB bana bazé belé abengete poani ayebeke soki abengi ba okotoyo epesa yi makambu mais talande bo créer lango polémique bo créer lango rando ezanga tina bref Gingombe atangi kombo ya mutute botika polémique na monda maboke ezoboma musala bandeko ba communicateur lokola nga totika polémique na monda maboke ezoboma musala mingi ba fan totika polémique ezoboma musala merci bandeko bolandaka biso nzamba lola pambola bino so ezambala liboso koti na chaîne na biso s'abonner, commenter, liker, partager biso na Facebook, partager na WhatsApp, telanga j'aime bien et ozala malamu mingi. Merci beaucoup na bato nyonso o bozalaki bandane bandeliti na suka nzambe apambola bino. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.